Bonjour, bonjour, très chers fidèles téléspectateurs. Merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste Nzela Lola. Et si Bonzambe et Kitarana Loye mo namalo ape na misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa si mananto ya koloba kinzamba boto kwaye plus soit finalement so azo sa la biso elongo na pasteur Feza Misia. La bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na filo mukwaya motema bivens de homo depuis Londres, pe na maman Gisèle, louke le motema papa Emmanuel na Boston. Maman Nabiso prophétesse sensu kimbangu de l'église comment de vie depuis Allemagne Zama Lola Amonoyo. Bonzambe na Bonzambe. Bien-aimé dans le Seigneur Lola ezo futa simananto ya koloba kenzama boto kwaye. Nous sommes quelque part, nous précisément na Belgique, nous sommes en Belgique bien aimé dans le Seigneur. Et si quand nous sommes un peu moins congé quoi, nous sommes en Belgique en direct à Belgique. L'évangéliste Junior Chukuna, c'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission bien aimée. Bon mon émission au Kenauta Sala na Paris hein. Dans ça qui on a Paris précisément il y a à Lyon concernant disparition il y a ndeko nabiso il y a moko il y a baleki bandeko il y a Ferrego la bien-aimé dans les Seigneurs na Combo il y a Guigo la bien-aimé azaki pas pasteur Mukuna ba kenaki ba prier après cela ayoko kufa bomona ke élément moko tozo mais ko solo la on a bino longo mais réalisateur ko tshela biso au pasteur Mukuna zolo bake ndeko ayaki na kata église asalaki un an ya malade azobela azoliate ayoto prier pour selon d'après évêque Mukuna mona ke liwa malade ya gigola ezalaki eutaki na bisika mo ya molili kwa ezalaki na bandeko moko to nani to ya na ye alinyaki alekisa esengelaki ke aprier et ezali faute ya gigola nde akeye kokufa il fallait que Gigola atikala na kati ya église il fallait pas que azonganda ku bien aimé dans le Seigneur na moni bandimi ya Mukuna ba fidèle ya Mukuna ba bengi ba lobi moi mingi bien aimé concernant analyse na sala qui la fois passé que na lobi mabe to pese ba exemple vidéo musu se bi Mukuna zolo bake moi nazaki na église ye moko ayeko longo na église ba longoli na église ba ke ko tia musika ya onde ba zui Gigola, il fallait qu'il y ait une église. Bien aimé, par exemple, dans la Bible, hein, Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, bien aimés dans le Seigneur, jamais Jésus a retenu n'ayebite ce qui est délivrance c'est un processus c'est un année nazo yebate au juste mais moko après émission wana moko ya ba pasteur au peke avec Mukuna bana aseka alobi ke aleka na émission na biso l'évangéliste ameke un peu ko réagir à se plaindre na émission on a peu ce droit de réponse ba futa raté aloba oye harmonie bien aimé dans les Seigneurs azaki vraiment contre émission to sala ngina mais de quoi alobi ke aleka na kombo ya tuku tukense junior l'évangéliste. Shalom papa. Shalom shalom papa Alvin. Bonne santé. Oui santé nzamba zobatela na profiter pe na pesa na église de l'Éternel mbote na papa na ngai ya molimo le prophète Bonej Kalombo okay. David Kankolongo l'homme de Dieu mon papa mon mentor et modèle pour moi et na profiter pe ya kopesa basali na nzambe nyonso mbote et merci na yo pe papa Alvin boye malamu na mboka ya bakoko na biso na mboka Belgique dans la Belgique précisément côté ni papa oui tous à Bruxelles tous à Ortegem place tozali actuellement. OK, merci beaucoup Ndeko Junior. Lilo banaba o ba monyo pour la première fois na chaîne biso hein. Oui ngawe ya bino évangéliste Junior Chikuna Chitolo autrement appelé calcul de Dieu. Naza awa na mboka Belgique bisika tozo héberger tozo koba toujours na musala nzambe nazali mwana oyo na uti na maboko ya prophète David Kankolongo Bonej et avec maman Esther Mputu Kalombo que je salue aussi na musika wana baza ba maman oya biso o baza référence pour na biso et bangonde ba memi biso na encadrement na avancement na discipline
Il y a envers basali na Nzambe, la discipline, il y a kotambola dans les ministères sacerdotal, il y a bonzambe et voilà tisikoyo tozaka na kati na elanga. Merci. Tozaka na kati elanga. Yo vani wapi na awa na Belgique? Oui, na Belgique naza précisément na awa na Bruxelles, na Erterbeek. Okay. Merci beaucoup. Papa Junior, l'homme de Dieu. Réaction non par rapport à Liwa ya Gigo là. Merci papa Namutuna Ndeko Alvin. Oyebi lelo eloko moko avant de répondre yo na linga d'abord na sala appel na peuple de Dieu. Lelo peuple de Dieu baza susuna respecter à travers basali na Nzambe. Peuple de Dieu, basali na Nzambe bazo mériter honneur, bazo mériter respect, bazo mériter ba valeur au photo respecter bango. Mais nazo comprendre que non lelo bana na Nzambe ba komi plus na kati na distraction, au komona mutu moko qui n'est pas un païen qui oyo ayebi kutu te olebi so bana na Nzambe to expliquer bango nini oyo esengeli basala to lolenge nini akozala envers basala na Nzambe. Tu trouveras que non un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, azo soutenir ba païen pour pas manquer respect ba serviteur de Dieu. Non, par rapport à l'émission to sali la fois passée, ils ont manqué respect na avec Mukuna. Non, oui, parce que eza comme likambo ya papa Mukuna. Papa Mukuna à recevoir de Konabiso Orly Gola dans l'église. Orly Gola a kimeli na kati na ndako Nzambe. Parce que nous les enfants de Dieu, refuge na biso ezali na kati na etonga na Nzambe. Mais j'ai pas compris que est-ce que yé bolimbi sangai. OK. Bolimbi sangai et ndeko na biso Oko cha vibreur hein? Oui, bolimbi. Bande musu bazo comment nazo tamba message? Oui, ndeko aye koluka loboko na Nzambe na kati na assemblée ACK. L'homme de Dieu lui a réussi. L'homme de Dieu a pessié. Lolenge marche, lolenge nini fo azala. Ayebisie yaka vanda na kati na église en entendant par rapport il y a délivrance na yo. Même Moïse, Dieu lui a recommandé que le peuple d'Israël batosa de ce que Moïse disait au peuple d'Israël. Mais comment est-ce que notre frère Orly Gola, qui était dans l'église ACK, a respecté Oyo Ezali Malobaya, un homme de Dieu, a ébissé reste là par rapport à la délivrance nayo. Mais notre frère, avant de quitter, Totali papa Mukuna expliqué en lobby que non ndeko avant d'ité ndeko baza ko chaye pression et pas ya banani point d'interrogation on ne sait pas non bazoela yendako mais tandis que par rapport à Otoyoki ndeko asali une année et 6 mois azaki toujours na kati na maladie nde ayaki akimeli refuge na ndako Nzambe mais tango akomi déjà ndeko asaki déjà na ba problème o eza ya molimo problème ya molimo eza ba problème o esengeli ko kende nango malembe mais ndeko asaki na patience te par rapport à ba pression par rapport mambo baza ko yebisa ye pona ndaku pona boye c'est pas la faute à l'homme de Dieu. Je comprends bien très bien l'homme de Dieu. Donc Liwa ya Gigola ezali yende azali base ya liwa na ye mo mibo misi sora tikala na église na ACK alinga kufate c'est ça alinga ki akufate parce que azalaki na se ya loboko na Nzambe ya Nzambe donc oyo dans na kata église ya ACK bien sûr bino bomo sana mama papa Mukuna c'est un homme de Dieu malembe donc lobi konaye et banango dépend de l'église ya ACK parce que Nzamba zawana Nzamba zawana ce côté accueilli protection ya Nzamba ezalaki protection c'est qu'on a c'est parce qu'il n'a pas obéi à ce que l'homme de Dieu lui a dit papa nanga to malembe Jésus ba ko guérir ba maladie ko chasser ba mili mabe jamais Jésus ba ko retenir ba que ba tamona Jésus que ba vendre sika Jésus a banako zala
Mais Jésus, vois ta foi, t'as sauvé, tu es guéri, bon abo. Atiki bango bazo kende. Mais batutu wana, mais batutu wana, mais batutu wana bazaki. Mais papa, kunazo bake alinga ga retenir gigola na église pour na kelobi kona. Mais ezaki pour na délivrance na ye. Et tous ces gens là qui étaient que au bazaki yesu azako big sabango, tous ces gens là bazako zala toujours bazako landaka yesu après ba guérison na bango. Mais Jésus m'a pour ça on a malamo quoi. Mais Jésus faisait ça. Jésus azako bonde la pona bango azako bikisama. Mais bazako zala na yesu. Parce que bazako croire que non, so baza pembeni na yesu, ba royoka liloba, ba ko demeurer na sa liloba et ba kozala affermi. Mon kilemoni, c'est comme si que nous a mené à frapper bina bimis bino na mposa l'homme de Dieu. Na likamboni. Ki bonzambe za sous na église na bino ya assez kate. Non. Comment est-ce que ki bonzambe za maladi akoro ye pa na bino bo échouer ndeko ngake ko kufa. C'est que ce que anxieuse pas papa na bino mukuna te. Ce qui le lobo lobi que to échouer c'est que Yesu n'a échoué. Yesu a échoué te. Oui, c'est que ça Yesu a échoué. Peut se trop na politique na ba futilité ya mokilo yo. Bobo qui c'est essentiel na makambo nzambe, bobo qui ça bokomo mpesa na ba politique makambo ebele ki bonzambe za li soutenir nzamba osala. Mais papa Alvin tant le lozo lobela makambo politique ozolobela makambo mususu. So totali basel nzamba kala bazaki bato bazaki pesa ba ordre bazaki côté les makokende vers ba roi et makambo c'était des serviteurs c'était des serviteurs tala David tangu baye ba pesier voilà tu as fait ça tu as fait ça tu as fait ça tu as fait ça c'était des hommes de Dieu. Et c'est que ça les nzambe cela David est resani na maso na non c'est comparé na ba prophète ya Kalaté non papa on comparer mukuna na ba Samuel on comparer mukuna na ba Paul on y a comparé mon prophète Élisée, prophète Élie, c'est ça? Mais ndeko, mais nazo kamo. On compare mon Élie. Mais na ba Élisée. Tozo salela Yesu kaka moko. Yesu Élisée a salela, Élie a salela, c'est le même Dieu que Mukuna. Na Élisée, Adam Élisée. Qui vous a dit ça? Élie, Adam Mukeli bosso ya prophète Samuel. Minimiser basal nzambe te papa. Naza très décis que comment on comparer Mukuna na bango te papa. Papa Alvin, qu'on compare na bangote nazo kamoyo. Qu'on compare mukona na bangote. Mais les ont fouta mais ozoboya kondima ba qualité ba sel nzambe. Que votre bon comportement soit connu de tous. Mais que votre bonne conduite plutôt soit connue de tous. Il faut vous avoir exemplaire. Tala ba makambi mais pas mukuna. Toujours la même personne. Ya bachibo ya wani. Zami wani. Oui. Kokanisa ba denilese. Ko porter plainte et pas ba 3 points fils spirituel. Comme même pas bananyo ba heading on a parqué. Yo lo ba ke wana vraiment dans mon salon nzambe ya solo. Non, c'est comme si élévation on a beaucoup nzela nzambe. Non, Azape n'a pas ya ko se défendre lokola mutu. Mais c'est un serviteur de Dieu. Totika ba kolanda weza ba futilité baza batu il faut to soutenir bango na ba prière baza batu il faut to aider ka bango tango nyonso to soutenir bango mais ko sala le souci qui nzambe ye moko zo reconnaître que non mon serviteur tombera mais pourquoi qui sommes-nous pour nous juger ka basali na tomber le souci vous demeurez dans le péché non vous tombez qui demeure dans le péché vous demeurez dans le péché si l'homme de Dieu demeurait dans le péché mais n'allait pas continuer de servir Dieu. Le papa wana mukuna bozo finga tango nyonso en général plupart ba serviteurs ya Congo bazo vivre na masumba quoi Isamarate. Non oui yo préparer fumo benye ya otokuta na place na hôtel na mutuka bosa boli baza pe na bitumba baza na bitumba o ya bango mutu nyonso paza na ba fardo ya ye. Il peut être un homme de Dieu, il peut être un enfant de Dieu. Toi bakebi surtout toi pas ensemble na ba fardo. Mutuna mutoye pe ko luka lobiko na ye. Mais là, c'est un homme comme toi et moi. Il a reçu la grâce de Dieu d'être appelé un serviteur. Mais azape na katia ko luka o ya ye délivrance, azape na katia ko luka o ya ye pe lobiko. Azape na katia na chemin o ya za chemin facilité. Servir Dieu c'est pas facile. Ndeko, ce que zalaki yo ba tie yo place à papa mukuna lelo na ba attaque oya zalaka nango ya église. Yo koka.
Pour les lots, tous téléma, tous les réseaux sociaux, tous gratuitement, mais ce n'est pas facile. Élévation de Bungisi, papa Mukuna, il paraîtrait Nzama Tombolié, élévation gloire Nzama Pessier. Donc, à Bungi na Nzela Nzambe, à Rome mon pèse na ba fitité, à Mokilo, ba politique, ça ba polémique. Donc, je ne comprends pas. Nazo Seka, Nazo Seka, Nakoki, côté les Mawana te, Bisira ya Koko ya un serviteur te, Bibelobi. Baye oyo bazana makasi ba soutenir ba oyo bakwei mais biso to komo traiter ka basali na Nzambe bakwei avec méchanceté to komo traiter bango mabe qui tuer tabao yo zana nunani oyo koki kokondanaka toujours l'homme de Dieu. On est traiter avec amour. Bible dit que le jugement doit commencer dans la maison de l'Éternel. Mais doit se faire avec amour. Doit se faire avec amour, pas dans la méchanceté. Pas na kati na auto comme ça la lelo ou to comme ça lelo za ko réduire to lelo to so défendre les sous image ya basal na Nzambe te peuple de Dieu nazo conseiller yon de korota la biso to zo katanya ko défendre ba serviteur de Dieu quel que soit ba faiblesse na bango to bonde la pona bango Nzamba ko pambola yo et to tetika souvent ça la publicité, tout ça la publicité de Jésus-Christ, tout ça la publicité de défendre des serviteurs de Dieu, tout ça la publicité à kotombo la Yesu et non qu'on réduire basali o basali la Yesu na se moi oyo ndeko tolinga basali na Nzambe to soutenir bango papa Alvin c'est très important. Mais l'évangile bande bazo la na biso so totali na Bible Yesu ba memela bibembe azo se kwisa ba malade bazo zo vie bazo zo guérison. C'est comme si que basa na Nzambe ya Congo babino nyon surtout bozo sur la puissance onction ya Nzambe zate. Non qui a dit que non babeli ba obikate. Qui a dit que non bibembe et la mukakate. Qui a dit que la yaki na malade azongi na liwa kufi. Non, ndeko gigola il faut savoir koyeba que non ndeko d'abord est-ce que lui-même il était conscient de ce qu'il était venu chercher? Il était bon. Est-ce qu'il était conscient? Il était conscient parce que attends partout à l'uzulobi ko ça petit qui me les pas dans Nzambe. Mais ye moko azoyebisa musala Nzambe na olobanini que non nazana ba pression bazo benga nazana ba attaque nazana menacé. Qui sont ces gens-là qui menaçaient ndeko wana vanda na pona lobiko na ye? Est-ce que papa muku na avec batu tout oyazana bango wana oyefo? Oui bien papa Alvin. Kosala ka suivi ya bandimi moko na kati netonga ce n'est pas facile quoi papa mukuna boyo ki Nzambe na biso non Nzambe na biso combien bazo seka bino non Nzambe na biso c'est sonité. Il paraît que mukuna mona ki esprit moya mabende ba ko chaki gola maladi wana balinga ke ba sacrifier ce ko Nzambe o mukuna za nango akoka ko bikisa Gigo la terre délivré ta chassé minimum mais déjà tant wazali na kati na etonga tant wazali na kati na prière na église ya papa mukuna azaki déjà na se ya gloire ya divinité ya bonzambe. Jésus ne retenait pas les gens qui divinité bonzambe mais Jésus-Christ Yesu abana ko bi ki salobi vois ta foi et t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé mais tous ces gens là ils étaient toujours derrière Jésus-Christ. Derrière Jésus. Partout. Pourquoi Jésus-Christ avait la foule? La foule là c'était quoi? C'était l'église. Les locaux biso totongi quelque part, toza siégé, na isika moko. Mais tous ces gens étaient toujours avec Jésus. Tant que ça qu'on multiplier mapa, qu'on multiplier mbisi, alors bifandi sabatu. C'était la foule. Alors pourquoi pas ce papa mukuna ebisi na ndeko ke no vanda a pour na lobi konayo? C'est un problème. Comment la Bible était qu'avant Zolobiko, il faut pas retenir, pas pasteur Mobo, non. Miracle, pas Jésus, pas la Bible dit, pas Élisée, la Bible dit, confiez-vous, Nabasali Nzambe. Confiez-vous na bassin se confier c'est être tout près de l'homme de Dieu, c'est écouter ce que l'homme de Dieu te dit parce que la bouche d'un homme de Dieu c'est la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Oui. Mais oui, Mukuna n'est pas un païen, Mukuna c'est un homme de Dieu, faites attention papa. Mukuna depuis abandon ministère lelo oyo bokomo boya.
tozo mona nde suki bonzambe abandaki na okati na ete Kibonzambe azana yango abungisi kibonzambe abungisi kibonzambe moko te ezali misu ya haine nde ezana ya haine nde bozana yango à travers l'homme de Dieu totika toujours na mabe eza lokola na uti kotala awa peuple de Dieu. Conseiller papa na azongela peuple de Dieu. Na politique na benga na hôtel de Banzambi. Na uti kotala awa na kati ya émission awa. L'homme de Dieu Francis Joël Francis Tatou. Accueilli, je sais pas c'est en Italie, accueilli na stade azotala match ye na épouse na ye. Mais na kati na commentaire bazo bisaye ke non bisonde bazoba mabonza o biso to chaka yango wana nde yozo ke fute lango ba stade. Mais non, quelle méchanceté. Frère ndeko yo mutoza na ezaleli oyo ya ko pointaka misapino si ba serviteur de Dieu. Laisse-moi te dire que non, tu es dans l'erreur. Okozwa malédiction. Lelo bavi na bino ezoza la bloquer, makamne ezoza la bloquer, tu ne sais pas source na yango, c'est par rapport à maloba mususu. T'as pas droit. Un homme de Dieu a aussi droit ya kozala kosala vie na épée. Il a droit. Tango déjà yo mwana na Nzambe ozoloba ke non mabonza na biso. C'est que na oyebi oyo salaka te parce que dans la maison de l'Éternel, on ne peut jamais aller mais vide. Papa, tout m'est permis, Bible, mais tout n'est pas utile. Mais c'est que d'accord, a l'importance que yo, Francis Joël, ok, non, moi, sinon, on a typé Bavarez, ok, on a la match au publié en photo. Ça sert à quoi? Mais où est le mal? Où est le mal? Où est le mal? Où est le mal? Mais Azabe na vie privée na ye, Azabe na vie privée na ye, ce que tu photo na ye salinine. Ça sert à quoi? Dans la Bible, on parle de Jésus. Mais dans la Bible, on parlait de Jésus. Jésus passait aussi du moment quand on a quatre à l'Osambote. Jésus passait du temps aussi dans quatre à ma fête. Azoba lola maïvino dans la quatre à ma fête. Mais non. Si je veux union, ça doit savoir des base. Non. Papa yoza awa biso to na esengeli biso bana na Nzambe to lakisa image kaka ya pauvreté. Nous avons un Dieu riche. Olanda makambo oyo te peuple de Dieu. Et toza na moment moko très dangereux, toza na temps moko très glissant oyo ke non ce koza na révélation ya Saint-Esprit te okozala tomber. Et belé bazawana c'est juste Jézabel, belé bazawana juste pour salir l'image de l'homme de Dieu. Salir l'image de l'église pour détruire Banana Nzambe. Alors, vous les enfants de Dieu, comme la parole nous le dit, que nos brebis en Nzambe, bayebi mungongo na ye. Ne vous mêlez pas na batouana, parce que batoumo bako sang sebino bénédiction. Zala na discernement. Ce qui est important pour toi, zoa yango. O eza ya tin o trouver que za na tinate. Tiango pembeni. L'homme de Dieu a aussi sa vie. Azapé na droit de vivre comme tout le monde. Et ça te que nous même acharnement sur bango. Pona nini, tina nini. Ndeko oligo la koufe c'est parce que ayoka quitté l'homme de Dieu a ebisa qui est. C'est un peu ça. Parce que ndeko oligo la. Donc Satan a longi ba oyo balinge baleki si o mais ba faible, mais ba faible gigola plutôt et baleki Nzambe ya mukuna na puissance. On n'a pas dit ça jamais. Never ever. Puissance mon côté à 100 kilo ya molili et l'équipe puissance oyo biso toza nango ya Jésus Christ. Kaseleki ya bino. Oya Jésus Christ. Que bomona yeke bakanye na minima be Gigola ezali manque de l'écoute. Manque ya koyoka ce que les hommes de Dieu. Makamo bino bozoloba. Ezali likambo koyoka. Kimela na explication moko. Oyebi tingana be doli solo moko dans la Bible. David yemoko. Après avoir commettre péché, ya kokeko bimana mwasi ya généraux na ye. Malgré David, à Foukami, à Genagi, mais Dieu a envoyé son serviteur envers David. Pour n'envoyer Bissaye, tu as péché, tu as fait ça. Mais toi, il n'y a que nos salaire du péché, et ça peut être salaire du péché, Moussous, ceux qui ont mon corps par la foi. Au Tikali à l'écoute, parce que Totali, Élisée, na Élie. Qu'est-ce que Élie avait dit à Élisée? Tant Élisée a saigné double ponction. Élie avait dit quoi à Élisée? C'est quelque chose d'être à l'écoute. Si les frères là, Oligola, étaient à l'écoute
oyo mosala nzambe ayebisaki ye il allait être vivant lelo alingaka aza na kati ya bakufu te parce que ntango déjà yo oza na bitumba ya molimo esengeli aussi kobunda yango na kati na molimo c'est très important papa ye azalaki na puissance morte il a fallu que onction mukuna dana est protégé gigola onction ya mukuna na peso exemple Jésus a dit qu'il s'est malade belé à la Moussa Bibembe. A-t-il qu'on retenir mon côté dans kati place que Jésus a banana ko vendre. Écoutez, et Jésus dans azo kutana milim mabe, azo kutana ba OK, ba dana ba esprit mauvais. A banana ko menacer ba esprit on appelle et à qui mis ba mala moko. Oh ya bien on dirait que délivrance au prier le lot, au prier nous amène à bien ça na mala moko. Mais au monité que non et fait que yende ko wana kaka a longoli ma colonne bisika zalaki parce que il était dans l'église bisika déjà bisika zaki na kati na sécurité azaki na kati mais quand on parle de l'église non vous êtes sous nzambe te nzambe la qui c'est on frappé bino nzambe muto la qui sio que no l'homme de Dieu mon nani papa nzambe muto la qui sio malade ye moi na bolobi ke bon mona histoire ke na ba vision na bino tanga ye muku na zo ba on liboso cher ba tiaki ye musika parce que nzambe ya muku na akoki ko délivrer et sika ba kanga ye bibo la qui a dit que non qui a dit que nzambe muku na ko bikisa mais nde kwa kendeki papa mais quoi que papa botika bozoboya kwani bokoma mitema mabe boye nako salir basala nzambe oyebi surtout mboka na biso Congo surtout mboka na biso Congo oyebi ke ba internet oyo bandeko mususu tobana na non ko respecter ba serviteur de Dieu surtout ba malédiction ya balube belé bozo ba dega na mboka eza question kozala muluba te eza question kozala muluba te ezali kozala mwana na nzambe problème eza ya kozala mwana na nzambe passer na nzambe kozala na bitumba oyo ebimi bo ezali film ya nzambe nde abimi na mokote film mokote un vrai serviteur de Dieu jamais malade à quoi il y a des bossons non sorte que bakangie que pas na mi bande comment ya misala molili au prier les à quoi cause délivrance à que na ko mais toyoki que non ndeko wana du moment j'ai na kati na église déjà changement ici bande ko côté toi tu ne sais pas que non so ba bengani ba démon kati na yo et otikali wana attaché na se ya parole te okei musika ba démon ba ko se multiplier ba ko zongela akei musika protection nza mezali kolona été mais ba protection de Dieu peut être sur lui ce qui est asa toujours connecté dans la parole connecté dans le fait dans le fait mais il y a un verset moi ya Bible de Apocalypse de Genèse na Apocalypse côté ninke mosa na nzambe mo asali ba memeli malade ba memeli soit que moi na mo akufi à retenir que ada toujours paiement côté ya azali pour que azo lobiko nzambe na ya abo sala mala mote to moni Élysée moi na akufaki moi na ya la femme tsunami je crois o ya akufaki aya prier la Bible to moni bibembe Yesu azobiki saba azo la musaba ozo memela yango eza bongo te bon choix na délivrance parce que pourquoi on dit que non l'église ezali refuge y a ba malade. Pourquoi il y avait les gens na piscine à Bethsaïda qui était là où Bazaro là tout le temps quand l'eau agitait l'ange agitait l'eau bah quoi y en a quatre. On peut se trouver verset moi il y a bien non piscine il y a Bethesda il y a personne exemple n'a pas exemple pour dire quoi n'a pas exemple de quoi ça 38 ans il y a malade là non c'est ça n'a pas explication mais ozolo ba mabe Yesu akutani na ye pendant 38 ans ya malade. Yesu ayebisi défendre bonzambe défendre bonzambe na minute défendre bonzambe ni na comment autant tozomona mikolo ba bandeko na biso ba warrior fali azala na raison te bazo défendre ba oyo ya faire ba benga bango ba golois faire azala na mabeza mais yo pe papa lokola yo za na ngambo bonzambe défendre ba sala soki bozo tamola mabe na défendre minote défendre ba serviteur soki bozo tamola mabe vous êtes des pharisés des scribes bozo teli lo banzam bozo tcha en pratique to côté le melabino ndenge Jésus tele melaki ba pharisés tu as raison quelque part on a raison mais yeba ke to traiter ba toana avec amour to sambela pe pona bango
Tosunga bango. Mais tozo aider bango bazongela nzela nzambe. Ce sont des hommes de Dieu. To prier sur bango. Bokomi ke ba memeli bino malade o tchelie mabo au lieu que azwa vie, ake azunde liwa ake akufi. Mwana mongo pe lisole sama na église. Ba memi apiyele ake okufa. Mais sachez d'abord que bozana nzambe te bondima bozongela nzela nzambe. Botu koloba makasi bino ba passer ya maluba bozana makasi na koloba. Bozana ki bonzambe te. Eza awate. Nikambo toza awanga naza awa pona ko défendre. Bino baluba bozana miss makasi na mama nzambe. Adanzama bengi bino te bozana miss makasi. Bozana ki bonzambe te. Je suis là pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Oyo défendre mon kuna to oyo défendre Jésus. Non, naye awa pona kolobela. Si je suis ici présent, et ça d'abord pour Jésus-Christ et pour défendre ses serviteurs. Parce que papa na oke azongela nzela nzambe. Ba sinyo ela kisi na nzambe. Aza toujours na makolo na nzambe. Papa na makolo na nzambe te tika. Azongela nzambe. Azobata na tumbelu na nzambe. Azongela nzambe ado na makolo na nzambe te. Alvin, tu as preuve o ekola que papa wana aza suna bon nzambe te. Alliance na ye na nzambe yo. Bible zolo banini. Na Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bino ce que vous imposez ma bo ole ke babi kisama. Bazo kufa ce que bon nimeli nzamba ote. Bazo bika. Abiki sinani. Bazo bika. Abiki sinani. Papa abiki sinani. Témoignage belé. Azana ba témoignage belé. Problème ezawana. Bo aider papa na bino mukola suka zo akele difeta zo ngelenzela nzambe. Problème ezali wana ezali nini? Ezali que l'homme de Dieu ndenga zawana. Azana mabe mokote c'est parce qu'il a pensé qu'il va instruction na yé na Jésus ne retenait pas les malades qui baba na epa na epo na keba zo lobiko. Ezandenge moko Eli ayebisaki na Élysée que non zala attentif tangu na mata benda manto na ngai. C'est comme ça aussi que non. Ils sont là Rosani. Oui. Mais tu as ma soleil à guérison, tu as ma soleil à milim mabe. Non, quasi il y a Élysée Rosani. Non, enlèvement il y a nazo me mayo na côté wana pona collection que ezali na banza meto bozo sa non, ezali na makambo o esengeli koyeba que tant l'homme de Dieu a il faut koyoka. Bana na Nzambe faut obéir, toyoka o ezali maloba basali na Nzambe. Mwana na Nzambe oyo akoyoka o ezali ainsi dit l'Éternel à travers un homme de Dieu aza mutu oyo akozala mutu na bon. Yande na lobi hein. Bolongo na bino prétexte miracle échoué bonana ki bonzambe te boko obikisa gigola te ba o baninga ba sacrifier gigola ne bino boloba ke ba bomi musika ba réussir gigola botika ba prétexte parce que longwa ki église akeneki musika yande bazuye Jésus na Bible ne retenait pas les malades gigola yende pour que on a des délivrance guérison dans la pembe nyanto qui n'est pas dans rien azali na marche oyebi marche mabe pe yeba ke tumbelo nango pe ezali OK na pe c'est exemple omoni ba marche mususu ndeku oh là là zala pe na marche malamu kokanisaka te ke no otamboli mabe yeba ke liloba na Nzambe lobi ke no oyo loni yango ndeko buka mais ndeko wana pe sengelaki ayoka o ezali déjà grâce o déjà ya ça soki ya kozala na kati na se ya makolo un homme de Dieu et il fallait qu'ayoka qu'est-ce que l'homme de Dieu bino ça na musika te mais sozo tambola conformément à la parole de Dieu. Yo sabi que ça combien de personnes na kata Bible après avoir obi que ça bango yebisi bango que voix et ne pêche plus. Merci. Très bien. Mais après sur lobby, bino na bino repese délivrance lobby ko zo lukate. Papa ça fait très mal hein. Ndeko atamoli partout na bakis na ba hôpital, ameli bakis abikité. Ayesko e pa Yesu refuge na ye. Donc espoir na ya suka. Akwa isko na makola mabe maboko mabe. Bo décevoir famille ba na kana na bino maboko mabe c'est que bonana ki bonana et pas mukuna ko parce que koki robi ki ça été malade en bolobi ke babo quel malade ya molili deni boko ko longola ngote c'est que bino bonana lumière te bonana la fidèle ndeko fallait katika la fidèle atika na église fallait katika la na poste au place matika qui est fallait ka za la poste un verset au mosela nzambe mo il faut za la na poste na matanga pe balobi ke mu boyaki te mukuna fallait ka ya ce qui vraiment kazana ki bonzama la kisamo kinet ke mokili mobima Congo
bakoma okota doute na nzambe na ye. Il fallait que prouver ya solo que boza na nzambe nde mona Jésus. Est-ce que ça obligé? Est-ce que ça obligé à kokende? Non, obligé à matanga. Tant que bayebise ka kufi. Net ya loba ke malade wana za molili. Asali le rené Jésus asali non et puis liboso ya Lazare yoka. Jésus le minute ozi na Jean. Yoka prière à Jésus et pas papa na ye. Jean 11 41. Non, aujourd'hui Jean 11 Tobani na 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus levant les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare sort. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mukuna devait faire quelque chose. Liboso ya liwa ya gigo la oyo. Aye pa lobi ke nzambe mokili bakomi okote doute ke yo muto tininga ke oyebinga. Sala miracle moi mobalo akufa te aza toujours vivant pona mokili bandima ke otinanga na bengama naza na yo. Il n'a pas fait cela. Au contraire, bokimina matanga. Yoka. Oh là là. La Bible est biso hein. Veillez, respecter et mettre en pratique les paroles que Moïse, le serviteur de Dieu, vous dira. Soki ndeko wana a respecté kikaka maloba oyo l'homme de Dieu a yebisaki il allait être sauvé. Comme il n'a pas respecté la parole que l'homme de Dieu lui avait dit. Yango moni sort na ye et que bongo akufi. Eza leçon pour na biso bana na Nzambe. Liwo ya ndeko oyo eza pe exemple marque moko ya langage pour na biso bana na Nzambe to comprendre que tango kei na samakolo un serviteur de Dieu azoye bisayo eloko moko leloko yeba ekoma mingi bandeko ki tetite se koma mingi tembe koma mingi mais tango kei na se ya makolo ya mutu d'abord premièrement que tu reconnais que non c'est un serviteur de Dieu et okei verrier opposé kanaye a talisio lolenge ya marche. Suis d'abord marche wana et tu verras la main de Dieu na kati ya bomo inayo. C'est ça qui manquait notre frère. Ce qui a yoka ki kaka oyo papa ayebisa ki papa Mukuna un homme de Dieu que je respecte parce que qui suis-je moi yako comme acharnement sur papa Mukuna par rapport à ce qui s'est passé. Papa mama kamweze belé na Bible. Jésus liboso ya ba fou a menacé ba esprit ya mabe atini ba kutu ba esprit ezo se que kotisa biso nani Jésus atie ba na bangulu bazo tota Jésus sur place ba miracle na mboka na biso miko surtout bino ba sali ya Nzambe na Congo boza su na miracle ya ti contacté et singa comme maleme oh délivrance singa processus bona mais tout le monde on a Bible était papa na ba apôtre na ba prophète yakala na ba nini to tika ko mona makambo wana te hein on sait comme si que Nzambe oh ya bino ya mikolo yo pour na asal il faut ezwa temps il faut ezwa ba jou ezwa mikolo Nzambe asal tu ti contacte ndenge azalaka Nzambe ba en ancienne alliance nouveau testament bolanda makambo yo te omoni langage ya ndeko Alvin elobeli oyo eza elobeli okobetsoli baku yeba boye ta otozali même Jésus tosalela oyo eza même Jésus oyo atango akala te bino siko bosalela bien oyo biso tozana ngolelo bino siko bosalela bien na pouvoir nous avons le Saint-Esprit en nous bozana ngote capable de chasser les démons au nom de Jésus-Christ bozana ngote problème na biso bozana Jésus na mloko bozosalela yete problème na biso ezali tozala attaché tozala fidèle à la parole de Dieu. L'homme de Dieu, image moko
pédé, banini. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour affaiblir l'évangile. Parce que Bolanda Kindumba nini? Ah, Kindumba nini? Jésus lui-même toujours pembeni ya Yesu. C'est la fin de notre émission, papa. Bino bozana Kindumba. Bino basala nzambe Kindumba. Kindumba ya nini? Escroquerie, cupidité. Et donc quand tu wapi? Émission comme la fois bas signaler biso papa. C'est la basala nzambe maluba. Nzambe meki bon nzambe ezate. Minoko ya ba vene sur ba serviteur de Dieu. Makamati bo la petit lelo ba Jézabel moko boye. Ah botika boye ko papa. Botika boye. Botika boye. Te botika boye ti lelo to mona ba. Botika biloko oyo buzoba. Oniko ndeko. Aboni boye. Te botika biloko oyo. Bozo mona bino bande ko boye. Bozo sala ka mabe. Ko bebisa liloba nzambe. Liloba nzambe. Te